Après, oui, comment on a goûté soit disant interpellé qui est na aéroport. À Sali Live, à Zongi qui noté, bato ya fali, nde moto bakale, on a qui ne la investigation ya Stade de France T. À Kizaki, soit disant, moto oya simbisaki moto a Chilaki Place Daniel Bumba, celui gouverneur de la ville. Mais, quand on a mis Kolo et Koleka, tellement que, ils avaient déjà plein. Ils avaient déjà plein, ils avaient bien tracé. Qui non? Actualité, il y a Stade de France, il faut rebondir ça, on a des éléments, surtout, il est possible. Il faut formater, les Camboya, il y a Gabon. Nous avons quoi assurer, concert à Gabon, ils ont été, et tu as aux alatés, ils sont là, les preuves Zali qui sont producteurs à Zali, producteurs à Nini, ceux qui salent les Zali, salent. Yemoko a ebi makambo wana te, ceux qui Zali qui non, même à Dali Solo wana ebeta mata na ba chronique musicale africaine à Yakati ya Gabon. Qui kobeta ta qui non ningi mama achema hotel ko ba ko soit disant festival et kozala mokolo wana. Mokolo wana activité moko te ils a prévu na salle wana. Mokolo wana activité moko te ils allaient prévu na kata salle wana des preuves contraires. Ceux qui bokoti na kati ya site ya salle wana mokolo wana eloko moko te ils allaient. Andeo ya fait rigola yemoko o muta apostaki na compte Facebook na Instagram na yeso bien na TikTok na andeo ya publication wana eza na publication mosusu te. Ngana mituni concert nini o ebeta magana mokili artiste alala la moki mais street papier Ramazan na lobby awa street papier Ramazan na lobby ayebi yo bien yo pe oyebi ye bien ozali wario ya kati tika kokosa ngai nzungu mon frère oyebi bien que nga nalinga lokuta te mais yo se permettre kokosa ngai papi Ramazan na timbelio soza wario olobi koza wario zobomba mapona nzungu nazali kobomba mate ko bezali soko kotika na kati ya compte na awa kana na kati ya compte na awa ata soko zongi na ba vidéo nyonso tuna banda kosala même ata depuis depuis 2015 na sala kaka na basongo kaka ya Ferregola banzembo ya fali kutu na ba vidéo na nga na komi kokotsa ngo kaka na année oyo moni kaka année 2025 moi soki 3 vidéos na sala na bi na zape moto iziki oyo pesa na ngo kitoko poni na kokipe ko na kokipe ko sipila nango ouais mais sinon tozonga na shima na ngai nazalaki nango. Vas-y, tozo continue. Tomoni Israël Mutombo na Gotese on a bangonde na minute oyo bazali lokola ba bras droit vraiment ya Ferregola parce que makambo ya Ferregola e bangonde bazali lokola monoko na lito ya Ferregola pena bato oyo na kati na J7 bayebi babandi contre propagande koluka ko décrédibiliser likambo ya financement ya concert parce que biso to yebi makambo ndenge ezalaki pa mondele elo babengi financement o babengi blanchissement d'argent yango soki kaka likambo wana badetecte yango na manifestation moko ya monene yebaki makambo nyonso to ekoyi kao. C'est pour cela ce n'est pas en vain qu'il fallait poupa alingaki kosala interview wana mpona ke arapele bato ke makambo bozomona nazosala eloko moko te ezali na kati soki olandi tonton promo azali bazokende toujours na schéma ya koatake producteur kino ezali autoproduction maison fali moko ne moto afuti mbongo wana parce que kuna na bamikanda na ndenge bamoni soto esalami producteur ne moto na maison de production basollicite artiste bafuti artiste bakache na ye bafuti artiste badroit na ye basali contrat professionnel ndenge ezalaka na miziki nyonso tobetamaka na mokili ya monene producteur aya atie likonda
artiste so asengaki 1 million bakopesa artiste 1 million na ye soki babiki te babillet revenir kozala boye badroit d'image badroit de nyonso tu basali contrat producteur apesi makambo nyonso tu mundele mpe asali traçabilité ya mbongo makambo nyonso tu esami na ndenge ya conformité ndenge ezala me bango bakomi kokotisa baniaiserie bakomi kokotisa badiesge no mbongo wana euti na kati ya gouvernement nyonso wana mpo banini koluka kosaliri kaka image ya artiste yango wana nde sikoyo nga mpe na mituni bakestion mais bato bazokende na shema ome na kati na biso moko nano na kati ya lupangu moto eza kozika makasi tozokanga motema me tootala kaka peut-être nzambe ake kosala makambo echange sikoyo eloko nini ezolika na kati ya G7 eloko ezolika na kati ya G7 na minute oyo Ferregola ora na ye eza lisusu te parce que Ferregola tokoki koloba makambo mosusu eza lisusu te ora na ye oyo bane kosala asimposer na musique ya Congo oyo bane kosala pekeno toloba keno te Ferregola to comparer na Fali ora wana liboso ezali nanu te oyebi na monde ya musique na makambo ya showbiz iloko ennemi ya showbiz ou bien ezali mais gestion na incompétence Zanan parce que tokoleka mbangu te ntango ozoloba ora na ye eza susu te expliquer biso nanu parce que nga na comprendre mpenza bien te voilà ora na ye eza lisusu te to Ferregola depuis abanda carrière na ye faut renoter nanu Ferregola abeti même pas 10 concerts na poto soki na compter bien Ferregola kozala na 5 concerts na poto depuis abanda carrière na ye yango nde olobi ke ora na ye nazoloba oui ora na ye malgré non avancement na ye sur le plan sur scène internationale mais azalaki na mwa ora moko boye crédibilité moko boye kaka na katikati ya bato c'est un grand chanteur c'est un grand artiste aza artiste oyo azali kopromettre ou bien azali kozala sollicité ora na ye kiti mpona nazoba ora na ye kiti mpona nini ora na ye kiti par rapport ya crédibilité na ye Ferregola lelo sur le plan marketeur Ferregola azali lisusu crédible te Ferregola azali sous crédible te na minute nde toza koloba be Ferregola azali na contrat de production musicale te nde toza koloba bo Ferregola azali na contrat ya production musicale te ba production nyonso tu Ferregola azali kobeta na minute oyo ezali ndeko ntango yo ozoloba bongo conviction na eza nini est-ce que botiana na munene s'il vous plaît botiana na munene parce que ozomona tozoleka kaka bongo munene ezozala te c'est pas bon sikoyo source na yo ya ntango ozoloba makambo source na eza nini est-ce que ezali kaka parce que oza fan et puis ozosepela source na Ferregola te to osilikeli ye mpo na likambo moko obi oza na source moko ezotinda yo oloba makambo ya boye voilà source ezali Ferregola ces derniers temps il s'est lancé na baprojet ebele baprojet nyonso wana tu na minute oyo nyonso tu ekwei eza na projet moko te oyo Ferregola azalaki nango na minute oyo il a perdu. Tu peux nous donner trois. Voilà, tu peux, hein, news. Ouais, Ezali. Oui, il a perdu le contrat. Il a perdu le contrat, il y a Festigola. Le contrat d'organisation, il y a Festigola. Après, il y a Festigola, suite, il y a été les producteurs ou même bato bane ko tsa mosolo babwakisi kopo likambo na Sony musical il faut koyeba dynastie volume 1 Sony musique ne moto a produit qui yango étant qui label mais par manque il y a ba vente par manque il y a rentabilité
Sony Musical a acheté dossier na tiroir. Et comme ça, là, même Dynasty D, Sony Music, il est moutou. Et produira qui a monté. Wan les alliés faire rigoler mon ne moutou a produira qui a monté. Or que Sony Music, na histoire ya musique, il y a fait des fois bana musique. Ils allaient les seuls contrats où il y a signé na industrie, na kati industrie musicale ya munene. Ya munene. Des fois bana musique na ye. Qui a signé pena na ba professionnel ya musique. Ba fanda na table ba solo na makama musique te yo to pe sombo au sali la biso disque. Mais malheureusement le projet a été mal conçu. So tali Sony Music wana a produire ka ba musicien ya minene ebele. Mais fait rigola ayana projet ya ba miel de son ayana projet ya ba sele yo. Yo tanga projet na ye. Mais kasi projet yango wana nde tomona yango nde tomona résultat ça omona projet na ye projet na ye abandaka koloba yango clair zali ki asala album asangisi abenga bamasa na ye ya kala ayemba na bango ok ezalaki peut-être opportunité pe mpo na ye afungwama a sollicité pe ba artiste ya ba renommé ya ba calibre ya minene peut-être il ngepe ko ramener les disques d'or ou bien ba résultat ebele tweet pardon toke no male mendeko Sony Music Moussa Nezani Sony Music ezali label ya production Moussa na ezali Moussa ezali soki artiste signé na ye contrat bango bakoloba par exemple tu signes contrat par exemple il y a 3 disques ou bien il y a 5 disques et tu produis 5 listes. Oui, vu que 408 personnes bazotala yo ozoko c'est l'affaire rigola makam. Nazoko c'est l'affaire rigola makam. C'est là. Sony Music a ça la production te. A ça la grande distribution à Kabolaka. Ba disque. A ça la production t'as ça producteur t'es Sony Music. Na soki olandeli ndenge ba signaki parce que akendaka ti na Afrique du Sud soki yoka tendeko soki olandi bana lingi totelema wana parce que soko seli Sony musala oya sala te ngana otikoleka te ndeko parce que outu yebisa biso awa ke Sony na tunaki yo parce que je savais Asala, Sony ça un peu production. Ça fait la production. Seigneur, mon Dieu. Nous allons continuer. Nous allons éviter ce qui n'a pas continuer. Le calme est bon. Avec beaucoup de respect nazana envers yo, déjà nazana audio na yo makambo zako loba pour ngai. S'il te plaît, ngana za mayele. Yo ntozolo banangana za mayele. Bon mettez pour jusqu'à ce que la veut aussi là, s'il vous plaît. Ndeko continuer. Voilà. Nakoi continuer. Soki Oloki ba Blini Dynasty volume 1 ayemana ba Chili ayemana ba Inosbi ba yuma ba Silakala banze monyo surtout asalaka moto ke featuring avant ba kangaye moto produira ki yango pe distribution ki distribution nango izalaki Sony Music. Après, Obima a fait rigola, si je ne me trompe pas, à se plaignant quand même. Makambo Yambongo. Depuis Makambo wana, contrat payé. Résilia contraté, mais Sony Music, na ninge ya constat, à se désolidariser ou bien, à tika Makambo ya artiste, kaka bongo dans les vides.
ndenge ezali boye nga na bandaka kozela dynastie D ebima Sony Musique assuré distribution nango na production nango mais makambo ya dynastie D oyo ayema na ba Soleil ayema na baninga na ye ya wenge Sony Musique akota makambo ya projet wana te ya suka bakendaka oyo bapesaka ye soki diske wana nayebi te soki babenga yango soki diske demande komoko ya Gaulois Matapuke a contredire yo peut-être à cause de la peine à mon peuple msusu pour bako contredire yo soki so a contredire ngai opesanga 20 minutes kasi pas dans mo toza 1 minute si continue na tout la question vas-y d'accord après Ferregola tango aye kobeta stade de martyr donc abeta stade de martyr faut préciser Ferregola abeta stade de martyr sans ba producteur ouais sans ba producteur oyo alela quand même Maman Denis musique ekomi pasi makambo ezokende bien te bo tshalo boko makambo pende ezokende bien te abeti ye osala ke stade réussir ils ont ici moi confiance moi ba producteur moi ba mosolo baye babite to accompagner artiste ache Adidas Arena angu bien sûr que makambo ya sold out wana ti lelo pesa la kaka les ont dit mais concert ezalaki vraiment na engouement oyo esengelaki la salle par rapport ya bakolo salle batu bajiraka salle oyo ezali Adidas bandimaki mpe kosollicite artiste tokoki mpe kosalela yo store tokoki mpe kosalela yo mwa baactivité moko boye oyo ekoki kosala mpe ke to collabore Ferregola atourne na ye akende abetaki Genève apres azongi Genève soki nayebisi yo na miniti oyo ndenge tozali koloba boye makambo ya Adigola na makambo ya Ferre Store itikala kaka makambo ya munoko ya bouche namonaki na photo tina hier bakangi ba commentaire pour tout tapoter parce que les vezo bege bande on a tout renforcer tapotage ça bien. Vas-y mon frère Street. Ferregola après concert à Adidas Arena moi ba contrat oyo azwaki na sima ya concert wana ne na ebisaki yo incompétence na gestion ba collaborateur na ye aucune suite initiative ezate et kosala ke Ferre Store na minute oyo suite nango ezoyebana te contrat basinyaka oyo basalela ye bamayo ya Adigola na nini suite nango ba point de vente en ligne soki bato bazali en ligne moto mo akoki komeka kokende kokonsite kokota même na Ferre Store asombata ba produit ezali kuna pour se dire comme milai yo makambo nyonso yo ozulango wapi ma nga nazamona ndaku nzungu nazamona ya ndaku oyebi so Ferregola alasaki na iton aki Belgique alasaki la Gauloise masanga la Gauloise na minute oyo ndenge ezali boye nani yango ana mitu akobeta lisolo keno amonaki la Gauloise wana ata na boutique moko balobaki eza bateka na site internet soki bazoteka na site internet ngai naluka na somba yango namona yango te na site internet wapi na site nini référence nini ngape nalingaki na melango mais natikala kozwa te vous voyez ezali te biloko nyonso wana tu mpona nini incompétence na gestion artiste ndenge ezali boye artiste esengaka na ndenge moni na ndenge ya muziki ya biloko bengaka na showbiz na ndenge pene ya vitesse ndenge makambo ekendaka artiste esengaka fo ozala rentable artiste esengaka keno artiste aza produit vous voyez ke bato ya mosolo ube basociété basponsor nde bayaka batiaka mbongo kino mpona
va récupérer yango. Ferregola, il a perdu son aura, na mnenge ya makamono surtout. Oyebi lelo, Ferregola a publié à son 2024 ou 2023. A Robita na février na Bercy. Fake news. Mais à Tchara, on n'a page officielle. Fake news. Et là, au moni ba rumeur, ils ont bimaki. Bercy, baboyi. Oui, comment on fait? Est-ce qu'ils allaient à solo, toi, ils ont qu'à rumeur? Moni ba rumeur zo bimaki o Bercy eboyi. Tellement qu'ils ont ba rumeur, moyen à filmer te qu'ils a solo tu à l'okuta. Mais ce qui est vrai, Ferregola a aussi azasuna incap Ferregola la mettre azasu éligibilité yaku pour se produire dans sa loana. Parce que dans la vie mondiale, côté ya crédibilité. Côté ya crédibilité. Ferregola asala erreur na éviter ceux qui allaient qui étaient ou bien ils allaient monter à simbisa la téléphone. Ne monta salaka makambo wana basali wana ya munene lokola ba Bercy wana usali toute une affiche au na réseaux sociaux au confirmer pe na date mais pourtant eloko mon côté et comment qui officiel kolongo la fiche wana ku ko supprimer yango na site na page na ye esenga binde ke no batu batu ya salle wana bakomela bakomela équipe na yeke non mais ezalaka te ndenge nini bino bozali vendre eloko oyo nano kutu eza te ezalaka te wana peut-être bokomi kosala ba-abus wana bolekisi balongoli yango Ferregola aye makambo ya concert oyo ezalaki annulé le concert Ferregola il est dans la concert ya carrière na ye concert oyo elingi kosala ki confirmé payé mais Ferregola asali ba makambo ya bozoba na makambo ya concert oyo ya New Arena makambo ya New Arena omoni monoko oyo abetaki ipa ya nani ipa Israel Mutombo makambo ya lokuta Ferregola il était conscient que non makambo zo kende bien te si asalaka live si takendaki takende ake kosala nzembo biso bagola tokoya mobondo na arena ya fere tokoya mobondo mpona nini nyonso wana makambo wana nyonso wana tu mpona kino koluka ta kobenda ta sympathie ya bato yo déjà omona maison de production ya monene ta utu ezali koproduire aya na kamoa esinisi artiste contrat kino esa artiste yo moko banana no promotion kebimisa yo moko bana promotion après tokotala nsima soki mbongo nsima eza na sens te sel bato oyo peut-être bazocomprendre makambo te nde bakobondimela yango mpe azolobaki te toza na bango na minute oyo toza à l'amiable bakopesanga mbongo apona kozonga napesa bino suite lokuta maison de production monene nana ekondima mpenaki ndenge ya artiste oye bafuti mpe mbongo asale mais artiste te yo topesoni eloko te kende eza na sens te nzungu ata yo moko biloko nyonso wana tu ezolakisaki mais gestion na incompétence biloko wana ezali babiloko ya bato bafandisaka bango na mesa signé awa ekende mais malheureusement biloko wana ezali toujours Nzungu. Oui. Ndeko, mais qu'on expliquer un peu, pardon, Ndeko Street, est-ce qu'on peut expliquer un peu par rapport à côté à la bière, la gauloise, s'il vous plaît? Voilà. Côté, il y a la gauloise, Ferre, Azan store naï. Et eux, ils allaient faire store. Ferre, Azan store. Ah, na kati ya Ferre store, et tant que store, ba store, nyo surtout en ligne, ba store, loko ba boutique en ligne. Azali na ba produit ou azali ko proposer. Ils allaient kaka la gauloise te, ils allaient pena parfum. Moi je me base trop dans l'explication il y a côté à bière. Il y a côté à bière. Il y a côté à bière.
ya côté ya bière Ferregola alansaki marque alansaki produit na ye la gauloise écouter comment en ligne ba biloko pe ba bouteille pe ba masanga bato basali abeti pe concert na concert tout le monde a batekaki la gauloise mais subitement kaka boye dans le néant dans le vide la gauloise moi personnellement na lingaki na beiti na kemika no kuluka pe ko somba no yango en ligne na mekila ba mécanisme nyonso tout ils ont kaka kota kote bima koto kota kote bima koto kota kote bima koto kota kote bima koto mais na ko somba eloko na ligne asomba kabila mali tuzana ndeko Jonathan bina Belgique na ba shop ba congolais au joango donc sozana na Belgique okoki ko commander à partir de Belgique au joango la gauloise na ko biso ndu nga na monaka nani ya ilus asala ka pe ba vidéo na la gauloise azomela ouais, ça la plus ma vidéo à zone Nzungu. Oui, papa. Parce que moi, devant moi, j'ai une site, quand Nero Street, tu parles, devant moi, j'ai une site, on va appeler ça, détail et tout, la gauloise, et on va appeler ça, détail et tout. Je peux coacher en emmener, hein, s'il vous plaît. Bien sûr. Street, limbisa na contredire ma lobana en fait. On sali kutu malamu ndeko, c'est kutu malamu éclairci, peut-être nga pe na baki site ya mote na wo ki ne pe ko yango. Donc Nzungu, je pense au tanga, au komona, tu vois. La gauloise. Donc Voilà. Kota na nusukona. Ko commander na ndel. Donc yango yo après yango bazopesi ba détail. Maman Larita commandele biso nando ba gauloise wala na tomela na. Omoni ba pesi ba précision dans l'année. Est-ce que tu peux commander Jean? Ba pesi ba précision à première, deuxième ba pesi ba précision après à la fin ba yo bataille il y a bière la gauloise on peut sa bataille dans le côté chôma donc au ça peut-être commande après na souka nangoza faut na chamel nanga donc mais tu peux pas commander. Ouais, tu peux commander mais avant de commander il faut d'abord tu pousses mettre ton mail. Donc faut chamel bon on a chamel nanga ozela na chamel na ba na ta place ni ko memanga. Très bien. Ouais. Olimbisanga mail nanga na bomba ngo ça bien. Parce que biso mail mail les avis na mobi mais a mail. Nzungu je pense que oyebi mail les avis nanga. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc on a pe na monisis na ke pe ko commander pe yanga moi 2 minutes. Au ici dans je peux vous commander. Pose la totale année pour commander. En tout cas, botter la gaille fait la commande qu'on a. Normalement, commande des fois à l'écolo, peut-être tant au chat et puis au foot peut-être mail, mais bon commander dans parce que tu as un goal à 23. Mais tu vas recommander en live tout ça. Mais bon. Il y a une place na kati ya na teme les oboya zela nzungu zela umona. Donc na kati ya nini o suyi na te au moins site yango. Na kati awa Ferregola. Ouais. Donc na kati na se na suka eza fo chamel. Omoni na copier mail nanga eboyi
copier mail et boy, na tie mail nanga et boy. Et parce que si tu as représenté juste la gauloise, mais tu ne peux pas acheter en fait. Donc, na ye sous on a mon placement bâti awa peut-être pour poser une question. Donc, na koti. Comment faire pour commander la bière? Donc, na Tinel Bango, comment faire pour commander la bière? Tinel Bango na site, j'invite ceux qui vont vous répondre, ceux qui vont vous répondre et puis. Non. Pas si maman. En fait, Sissi Cœur. En fait, pour moi, je pense que la site va présenter juste. Mais il n'y a pas une partie boutique où tu peux mettre... Non, il n'y a pas une partie boutique. Il y a une site là, va présenter Kaka. Va présenter Kaka la gauloise, mais tu ne peux pas acheter en fait. Exact. Tout ça, de Gola 23. D'ailleurs, c'est un ami, il a payé un Kazali. On a essayé pour acheter, mais on n'a jamais réussi à acheter. Il faut se mettre la mela. Bon, le BC, tu peux acheter. Bon, vous êtes invité à Yasomba tout à l'heure. Yannick, mauvais garçon, monsieur Yannick, tu invité sur qui possibilité Zali au matin, comme ça, au Somba. Bon, place on va plus ou moins, tiens, nous allons. Yango na koti na plus yango te ya. Yango na koti ya meminga zela plus yango na koti. Yango na koti plus yango. Yango donc plus na tie peut-être 3, na plus na tie plus 3. Regardez, j'ai belé. D. Plus D. Après il y en a qui voient plus ce soir belé là. Email. J'ai la personne qui t'a ajouté au panier. Ajouter au panier. Voilà. Et ça, ça c'est 28 €. Ça, c'est 28. Elle a cher. Bon. Là, ça a cher, ma casse, bon. Bon, on a ajouté dans le panier. Après. Après, c'est là. La tienne a panier Njungu. Après, c'est bon. La tienne a panier pour na quitter Bourg, quitter la carte site. La tienne a panier, mais Bourg. Voir panier. Voir panier. La continue à voir panier. Total estimé. Ah, mais. Regarde, le mois là, nous sommes encore totalement parce que la monnaie paye mon océan. C'est là. T'as un zoma. Bon. Na tigi moko kasi. Ouais. Ouais, na tigi moko. 39, hein? Bon. 39,50. Maman Rita Rosso Belabisson. Bon. Code promo tout ça donc tu peux faire le go la tombe sur le marché mais quand tu et code promo on a ngote bon tu on a panier allez voilà ah ouais et on peut signer scobo payer payer voilà ça m'a toujours fouta na Google na PayPal mais dans PayPal. Voilà, puis ils ont aussi numéro de téléphone ou mail. Mais ndenge nini yozo kokosomba te na ni switch. Là tu me vois question na kita, tu me balé, tu me vois question. Papa ça biso pe moto gondeko s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir Anthony. Tu regardes télé aux arrêtés. Ça va Ça va quoi? Ça va papa. Ouais, là tu me balé la question. Pas possible de promotion. Ah. Comme de ça là, peu na mission sous. Il a fallu petit. Oh, vous ça la maman la promotion ça renata. Toujours un bon hôtel. Mais ce qui vous voulez, oui, ça veut dire toi banjung.
Atelier te atelier. Donc c'est un PayPal. Ils ont un musicien monté. Oyo abenga biso non. Nzungu c'est un PayPal pardon, na mon côté ici. Exact papa. Toujours le côté papa. Ils ont un musicien congolais mon côté après ça biso mbo. Peut-être que qui dit bah tu es maman on a pas. Si tu es fiable tu coach PayPal nous les lambons papa. Non chaté. Dans un assez non tapoter. Merci Aris. Non chaté papa. Non chaté papa. Non cha. Asomba na kata site wana kaka ningi kaka ba la ligne na cha mais tant nazomona kaka logo ya Facebook wana logo ya Facebook izali kolo kuna logo izali ya Facebook izali kolo donc makambo nyonso izozonga kaka na lien kaka ya Facebook nyom yo poni yo bimi tenga bimi ande na futa PayPal ngai na lukaki yango awa na nini na esika yo zali na site ou ya Facebook ite na lukaki yango na faire restore parce que faire restore ne mutu yango ne mutu bandeko omonike to se contredire ngana yo parce que yo luki en place mususu ngape na nga côté mususu donc merci kasi na yo lobi merci ko yo tango lobi awa na sinzo nini ngape na ke luka ngo esika yo koti mais donc on va insister à bayabo matai mazati na demande na koti andon esika na koti sika yo zali na moni ke longola na ngana kanga nini ya parce que na wotani na ngate po sito za na mona fiable terreur o memanga la na ngana compte pardon même ndeko mo wa za oloba ko somba bana tileli invitation donc moto alinya somba apesa nga mail na ngana somba aso pesa nga PayPal na somba na ngai kata imbongo balobi na PayPal les autres la te faut la carte bancaire wangu tika pardon so yudu carte bancaire wangu bala mabalia makambo kolobesa la kibele oyebi nzungu oyebi tigi nani c'est là papa street pardon ndeko zo senga ba macholi kamni bonsoir biso to za bien bongo yo ngape na za bien nazolanda bino kala landaka deja nzungu banda kala zoki matin ozolanda biso ndeni bon nazolanda bino na live ozotala biso ok ngana za ozalaki penda ba petit ya vie na biso fere na minute na na Chine so koti na page nango omona na publier moi quelques photos na na fere omoni vie na biso vie aza musicien na biso congolais neti biso so amakila na biso to soutenir vie fort vie aza na problème ya entourage mais eza sujet wana atende wana ngai bon ngana kanta eza moi sujet na ngana loba oyo sengaki na loba parce que ngana zalaki na kati na yebi ba réalité vie il faut à changer entourage ngai na kati nini bon nazalaki petit na et dans sens que concert exact okende na bazamba na ba mavakala na ba veza ponda na ba masana biso Christian Dior aza libanda mboka yo poste neza kini na kati na poste était biso ika ba petit na ekaka mais bi moi ba réalité ça dans sens que veut faut changer entourage ozana bochana na munene bande ona mashu pe bochana munene tende ona ngai na chapo ezaka mesina nzungu nasilisa maloba ela street ya to china na munene Papa Patrick. Oui, ndeko. Oui, que Frère Gola Azali, artiste munene. Oui, naebi très bien. Voilà. Est-ce que vous la mukaka na pourquoi moko boye au sengba matayo yoza na 70 abonnés parce que comme na Chine yango ngo banda kobimisa babilo mo boye ke yoza ki mutakati. Na bimiselo mo teza la chance que tolo bake non au monde bolo bake oh je banile concert boye so to ebi ke za problème ya nana lobi ke banile concert nae
Mais bino nde bo loba na live. Nana lobby. Oh, mais bino par rapport à live, bino nde bo loba. Toza misato awa. Nani abimisi na mnoko na yeke banile bani. Bingu. Na yebi ki abwa misato. Oui. Mais tant bo solo par rapport au concert elinga ke simba erata ki boye. On appelle na lubi bon. Na meka po chaper moi message oh ndenga la yebi. Ah Seigneur. Ouais. Quand on a ba défaut place ezali pour VP ameka obongisa. Place moi défaut eza to lobby pour VP ameka pe obongisa et vous avez bien pour l'avantage na e. Surtout d'autres tika bongo pe eza pe mabe. Ngungu na ebite so na ko zongela ko loba. C'est là to libérer ndeko Patrick parce que na moni azaka suwa loba mais eza sujet wana te ndeko Diona te atala to sala boye na boyamba yo soko lingi mais yaka na makambo eza solo soko yena mambo uko sila faire gola makambo eza la mokokoso mais est-ce que la makam ngai na fandika bwe ada vi na biso e bana non ndeni tozolo ba par rapport ka ya entourage dans sens où entourage salni bien dans l'entourage a bien té neti Japonda apesa ve conseil ni Anzungu. Wana makamu na yo papa ngana zo kayo. Ah, papa na tiki kasi. Yo mtozo lo batiko yo mtu na zo conseil ni na tiki. Ki tsangai. Yo mataki siko ngaki toli sus. Yo zo lo balanga makamu. Siko zo tu na question za ponda. Soka opesa conseil ni pa faire gola. Na yebiso conseil ya opesa. Nzungu na loba ko nzungu pona ngonga yo po yebi. Loba papa loba. Ah c'est Ozo protéger nga te etant ki éviter nzungu. Mais oza protéger mon frère. Sinon na suka ki côté ya mes gestion et compétences. Parce que showbiz makambo etali professionnalisme et gestion ilingaka incompétence na mes gestion te. Faire rigola il y a un moment bisoto bande ko sepela na ndenge faire rigola akome ko mema makambo. Mais makambo izo kene na ndenge wana te. Soki biso ba auto sepela na faire rigola to lobi yango te. Nzungu et mati biso na motema na kangi ozape batu. Ozali batu. Ozali vraiment batu na minute onde tozolo baboy. Soki to se projeter dans l'avenir ou bien na avenir ko ozali pembeni ou bien na makambo ezali na réalité. Faire rigola na minute oyo azali na contrat moko de production te. Azali na contrat de production te. Si il kambo wana yango na moni ya risé ya gola atikala na poto. Omoni vraie raison au risé à gola parce que na vraie raison au risé à gola atikala na poto yango wana risé à gola tango babeti na ING il a compris que orchestre et kozonga sous poto lelo te parce que nzungu tozali awa faire gola na minute oyo orchestre et kozonga poto lelo te orchestre kozonga poto lelo te 2026 kalami 2026 kalamingi te 2026 kalamingi te vibité peut-être biso pe to lobité mais na ndenge ba information ezaleli orchestre kozonga poto lelo te parce que orchestre ba problème administratif eleki nanu ebele parce que faire rigola en soi azape na posa orchestre et s'afficher complet na poto. Eh, faire rigola dans la besoin orchestre et s'afficher complet na mikili. Ba ya pendenge le roi orchestre mususu ataku ya ko beta ndole te mais ataku ya ko enregistrer album.
mais incapable na babiloko oyo esalaka ke mpona to discerner ke te artiste oyo aura na ye ata baconcrétisation eza ya minene makasi eza te, mais babiloko oyo esalaka ke te artiste oyo mouvement oyo makambo ezali, mais eloko te Ferregola aza ko se produire na poto orchestre monene lokola G7 ezolowe badanseuse balowe badanseuse wapi mais baconcert nyonso surtout faire abeta na poto badanseuse oyo azala na bango na Adidas Arena baconcert oyo azalaki na bango na ING badanseuse oyo azalaki na bango na Genève afuta bango bambongo ata na festival akendaka na Belgique eza makambo mosusu moye toloba ezopesa pasi Ferregola na minute oyo G7 il faut kolongola bato nyonso tu oyo wana bazali oyo nyonso tu bazali wana ubana na manager na ye Christian Ingani Ferregola okoki kozala na manager lokola Christian Ingani te. C'est que ndeko oyo uti aza na raison bato oyo alobi nayebi bango bajires zamba bato mosusu oyo atangi wana bango bazali bapeti ya ve mais bazali bato oyo bazali kozwa baposte administrativité parce que kozwa poste administrative ezali likambo mosusu kozwa omoni lokola DG Blaise Polo na pemeni ya Ferregola aza koassume fonction na kati ya G7 mais nakopesa exemple lokola bajires lokola bapeti mosusu bazali koassume bafonction na kati ya G7 te bango ezali kive na bango na bapiri peti na ye mais histoire ekomaka makambo ya business bato oyo bato balandelaka makambo wana bazali bato balandelaka makambo oyo wana bazosala eloko te d'ailleurs bango bazali kobongane na nsima ya artiste bazali koprofite na kombo ya artiste mais pourtant bazosala eloko te baza kosala eloko moko te Ferregola na minute oyo tozali koloba ndenge tozali boye Ferregola aza kaka korepete Ferregola azali kaka koluka nanu baproducteur koluka nanu kino bato oyo bakoki kosalaki basilise basali ya minene or ke makambo nyonso tu ezalaka projet ya malonga eza te biro ya malonga eza te suivi ya malonga ezali te bien sûr que Ferregola aza grand artiste ayebi koyema makasi soki penaki ndenge moko alobaka ke batelemisi awa batelemisi bongo lobi soki omoni ke badate ebimi okoya koyebisa biso mpe kaka awa ke ose trompaki ou bien okosala mpe kaka ndenge soko poli na dame ndenge ezala kopanzi babouchon en fait soki lobi badate ebimi peut-être ekoki kozala initiative ya bajour oyo ekoyaka l'avenir mais na minute oyo ndenge balobaka na court terme ou bien na makambo na ndenge administration ezali na minute oyo eloko moko te ezali ils ont nayebisa yo bamemi Ferregola na stade de martyr projet wana projet moko bato basali yango ya mbangu mpona koluka kopesa artiste ata mwa matière ya moke mpona basorganize sur ça oyebi après concert ya ING Arena Ferregola publiaki tokotia prochain mobondo wapi oyebi prochain mobondo batiaka wapi na salle moko boye na Belgique salle kombo sala ngo onazobosana au concert ezaki lokola fête ya mariage esika
projecteur qui ba nini ba image ya ba Fally ya ba Robinho azongi abeti na Kolwezi est-ce que faire gola na Trump na ye na niveau na ye akoye ko se produire na terrasse na Kolwezi oyebi Fally Ipupa année 2025 asali ba production ebele te mais asali kaka so 4 quelques 5% mais production na o asali na Angola abeti stade na donc anepe gosila beti na concert mais stade wana kaka déjà point moko boye ya yoza Gaulois révolté te Baba la question bandela na yokayo est-ce que yo oza Gaulois révolté te nga naza Gaulois te parce que nga itongo nazola na faire gola na stade municipal faire gola azwisa shikito aweza bandal nde mutu emisaka ba musicien ba Gaulois nene communauté ya ba Gaulois ata ilikanisi na mwezalaka te donc nazola na faire gola na fikini fara ye na Bill Clinton initiative ya ba Gaulois nanu ezalaki te tozolanda faire gola na Bondo na terrain ya Bondo na concert na terrain ya Bondo et initiative ya ba Gaulois ezalaki nanu te faire gola c'est un grand chanteur pour likambo ezali ke faire gola na minute oyo ce n'est pas un artiste professionnel, ce n'est pas un artiste rentable, ce n'est pas un artiste crédible. Fally pe boloba pe ka boye oh aza bankable te lobby stade de France ati lobby tango sko faire gola au date moko na poto awa yo goloba nini nzungu likambo ezali ya kotia date na poto te omoni otangi kombo ya Fally Ipupa omoni Fally Ipupa soki otali carrière na ye depuis ebanda ti sikoyo sur le terme professionnel, il a été, il est toujours professionnel. Sur le plan rentabilité, à salaire rentable, les petits, il est rentable. Sur le plan crédibilité, à salaire crédible, petit, il est crédible. Vous voyez? Mais faire rigoler, ceux qui au landelier, ceux qui sur le plan professionnel, aspect professionnel ils ont mon anaté rentabilité kutu ezalité to oyebi ezali kamwe bande koleka aba banda koloba dynastie ezali na parmi na top 10 ya ba vente na soki na Amazon soki na côté nini est-ce que le mito ne to fandi boy to kotanga ba disque o ezali rentable na Afrique to chepe dynastie ya faire gola ba disque ils ont tekama na kati ya Afrique to chepe nini dynastie ya faire gola mais toko c'était camarati lelo toko omoni fallait me binga aigle parce que azaki na vision moko élage fallait quand a signé na Electra ona abeta asala tokos akendaki na banorme professionnel oyo epesaka crédibilité il a collaboré na baartiste wana il a collaboré na babuba na baaya na banaza na baarkeli donc industrie musicale nyonso tout professionnel amikotisi pena na kati mais fait rigola tant yo mikotisi na makambo wana yo eli biso projet ozoyemba na ba miel de son ninga zali bongo akotaka combien miel de son ninga za bongo est-ce que un français na devenu à kocha nzembo ya miel de son a kocha featuring ya fait rigola miel de son
eza makambo soni. C'est pourquoi au moni Sony abwakisa na yepe kwa mwana pour comprendre que artiste nini makambo peut-être il fait même on a level mais et na level wana ti pitching par rapport à ndenge makambo singela kizala isabongote Ferregola aza artiste ya munene ya munene aibana partout presque Afrique rokende so Ferregola les musiciens congolais oui mais il faut qu'on efface bureau de G7 qu'on réforme G7 wana mais malheureusement ninga na yebi déjà le quoi déjà ba régie ba visa déjà ambassade déjà pesa ba ministère belé ba régie ça passe pour un musicien la paix ba zo ba visa le quoi la paix déjà ba salle déjà ba salle minene biso ba fane tout ça na besoin abete yango déjà qu'on n'a pas à BBC et ça passe pour pas beta kuna choisate na minute tondimi to se contenter ataka na basal ou ya robeta kawana mais basal ou ya minene na ndenge bato baza ko faire circuler Bercy New Arena ils passent parce que kuna déjà babengi asuma na nganda a BBC déjà parce que mondele côté ya makambo ya crédibilité les makambo nyo surtout ngai mungu na za témoin nango nga to na boka ka ngunda na nga asile ba compliquer nga likambo na crédibilité balobi makambo nyo surtout obeti asile na yo isa bien makambo nyo surtout eza kimia mais toujours mono za crédibilité oza sérieux makambo wana ezalaka c'est pourquoi c'est pourquoi batu oyoyo batu oyo mingi bazala na fait rigola kala ou bien ba oyo babane ko accompagner mingi bazali ko bazali ko s'éloigner na kopango mingi bazo ba otana bango ba frère mais ba comprendre que artiste makambo yake ndenge izala te fait rigola mutu nini nga na sala exercice nga na mona que mutu alongwe pas fali ou bien ils à l'approche collaborateur communicateur à longue et pas fallu à se jeter directement et pas faire à se jeter directement et pas faire rigolo après sa partenance n'est que notre na komi côté ceux bazali ba koule kadete pour ba comprendre na bango que attends longue pas fallu vous mais to ke dimbela ta côté héritier attends longue kokota mutubu to ke dimbela parce que côté est lo kuzati mais qui to côté a fait rigolo na ba onyo surtout musique et pesi na onyo surtout azanango lelo oyo ko biso ba fan ba résultat tozo mona oyo izo sala kitoko te mais sinon ba goloa pona na chité peut-être ba mitune gozala bien ndeko gozala na ndeko Patrick gozala na maloba pona ko chité ba goloa bo tiko bo bima na distraction vous allez ba fan virtualité Ferregola il a été l'incapacité à côté quand même 5000 billets dans New Arena vous allez la honte ya musique ya Congo c'est la honte venait ya musique ya Congo vous allez donc à sala son ya musique oya mukolo Ferregola a annoncaka concert na ya New Arena na badaju na ba Guinness bato nyonso tout